Ce qui était ngami comprendre ah ils habitent parler. Merci. Donc beaucoup tanan toza pe na makambo sola ya serena sur et si ka bozawana bomoni titre déjà Mathieu thème na biso ya lelo na si bomoni thème na biso ya lelo ezali bomoni thème na biso ezana pourquoi mutakaliser toujours les femmes ils ont continué kaka pourquoi mutakaliser toujours les femmes pourquoi toujours mutakaliser les femmes pour beaucoup tanano pour eza sérieux oh tolo basiko sir vie ya ba maman lelo pe ana lobaki lelo na koya kolobela makambo ya ba maman po biso to kanisa ki makambo a mutakalisation esukaki na ngai nga na kanisa kita mususu makambo ndenge kende ki wana en tout cas bato ba mutakalizaka bato bayoka ki soni mais peut-être mutakalisation suka c'était moi mais tozo mona ezo continuer yango na lobaki pe lelo benza po toza na mutakala mususu toza na mutakala mususu oyo euti kobima toza na mutakala mususu oyo euti kobima mutakala ya sika oyo ba mutakalize su fi na biso ya Londres toza na mutakala oyo akotia penza akosa sambla ne chayebi to bokosi et puis nga na lobaki na kotindela mutu te batindeli biso euti par-ci par-là en tout cas ba téléphone eyindi na kati ya Angleterre pour na mutakalisation mwana mwasi na biso moko ya Angleterre na si mutu tu azwi mutakala wana na téléphone na ye oh ezosala malamu te po mutakala na o bozo bimisana eza image na biso ba mama nga na kanisa ki esukaki na ngai na kanisa ki mutakalisation esukaki na ngai mais tomoni mutakalisation ezongi lisusu biso to kanisa ki mwa kimia moko ekotaki bo biso toyebaki ke en tout cas oyo esalamaki mpona nga ezala melana muke etanke mama lelo pe ana ye kolobela etanke mama nazwi place ya ba mama lelo eyesala mabe makasi bokota nanu ba mama tu bana kanda po image wana oyo ezotamboleza image na biso ba mama ezongi lisusu lelo makambo mutakalisation biso na kati na biso toyebaki ke makambo mutakalisation esukaki na nga makizembe mais comment ezo continuer kaka c'est pas bien bokota na ntolobela nanu makambo ba mama pe bokota bokoma ba mama bokota bokoma oyo azana makambo kokoma akoma pour trop c'est trop tomonaka ya ba papa ebimaka boye te biso tokanisaki ata mutakala ya suka ezalaki ya ngai na ndimaki na nga na sambo na ngai ndenge na samboki na nga eleka nango mokili pe changeaki nango pe te bus 149 oyo eutaka Edmonton Green echangeaka pe te ta mutakalisation na nga ezalaka libanda echangea nzela te ti lelo 149 ekendaka à London Bridge donc mapata pe ekitaka pe na sete eloko moko ya sanza ebimaka pe na moi te mpona komona ke makambo bato oyo basalaka na bango eloko moko te lelo tozolobela nanu makambo ya mutakalisation ya Tanya Westwood nakotia pe photo na ye te nango na phone na nga naza nango ebele mokili na gauche de droite oyebi kaka bato soki bazwi lokola nga mpe naza victime batindeli nga tala ebele soki mpo bakonsole nga baloba na nga kokanisa te ezalaki kaka yo mosusu ebimi nayebi te mais eye de gauche à droite mutakalisation ya Tanya Westwood aza pe ndeko na biso mwana mwasi na biso pe ya Angleterre nasi bato tu bomoni yango nga nango na phone mais nazali obligé ya kolakisa ngo mutu te nakolakisa mutu te po ana ezali image na biso mais toza nango na bafone ya bato tu na kati ya Angleterre mutakala ya
ya Tanya Westwood ezali na kati. Pourquoi makambo bozo continuer tilelo? Pourquoi bato bo se décida bo sambusaka biso ba mama jusqu'où? Pourquoi tilelo makambo oyo vraiment? To banga tan sambete. Po image oyo bato bo mutakalizaka ba mama ezaka image ya mama Santa Maria. O abota Yesu. Biso toza image ya mama Santa Maria. Mama na Yesu. Pourquoi makambo zo continuer tilelo ko mutakalizaka biso? Biso kanisa ki na long de temps muso silibatika biso calme. Et comme na bamboka mususu ezongi lisusu makambo ko mutakalizaka bato. Est-ce que boyebi ke bato ebele bakufa na makambo? To bandika émission bala moko pona amona eloko to zela zela nini te to lo balo bato ke de gauche à droite ezate. Po ba mama basiliki. Maman moko te asepeli bon na ebite kati ba mama mususu mais ngala ebi en général ba mama tout ba sepeli te na acte oyo ezongi lisusu. Po lelo ezongi lisusu ebandi na Tanya Westwood lobi eko koma mutu mususu lobi okuna mutu mususu. Est-ce que bato bo bimisaka ba vidéo ya boye? Est-ce que boye bakake bato ebele bakufa pona yango? Mutu mususu ko supporter te neti ba photo o nga na moni wana ya Tanya wana. Mutu mususu soki aza esprit ta komi boma bomoni ba secret na ye mususu o azalaki na besoin mutu amona ngote. Azali na besoin ka mutu na ye moko o ba mesana na ye amona yango ta mususu atinda. Bo tozo e ba pete soki ye moko partenaire wana o batindelaki makambo wana ye mutu a partager yango tozo ye ba te. Soki pe ba manda po biso to koma omona mingi ba manda nde ba koma mibali na biso oyo ya basi ebele yango to telemelaka mibali ya basi ebele yango ba mama bo fungola miso soki omoni ozo deal na mobali moko azane mobulu tika ye po mitaka na biso mingi bimaka kaka sima ya mibali na biso basi na bango to ba makangu na bango nde bazwaka ba video na biso babwaka kalibanda soki tolandi pe bien na ebite exception ezanga te mais so tolandi bien soko zaka na mobali ya mobulu yeba ke soki mutakala na yo zaka na phone yeba un jour ebima so bika mobali no tambola zaka na basi par-ci par là okanga kaye kotindela ke ba video na ote kotindela ke ba photo na ote ezali conseil gratuit. Mutakala mingi ezo bima na sima ya bambanda. Po bambanda mingi bazawana soka monika mutakala ya mutu abimaka na mbale na fona mbale aza obligé il faut panzango asambwisa kaka fi wana afinishie. Mais eloko batu musu babosana so sali bongo mobali so alingeka mwasi wana olinga kaka. Mais biso nde ba mama il faut tokeba. Mibali mingi ya mobulu nde bazo binisa biso tito koma na niveau mutaka tala neti Tanya Westwood to vana na mbule bele to ebi na biso nzoto na ete to mona keka lati na ebi ndenga lataka na ndenga saka na ba délire ne melelo o boye ko tandela biso nzoto ya Tanya Westwood. Est-ce que to senga kibino yango? Est-ce que toza na besoin ya komona mutakala na ye? Est-ce que toza ko besoin ya komona kati na ye? Nzoto na biso ba mama ezali tempelo ya Nzambe. Nzoto na biso ezalaka tempelo ya Nzambe. Botika nga moko na exposer na nga nzoto na nga soki na lingi ke mutu amutakalize. Oyebi mutu sa mutakalize position mutakalize yo yebite. Mais nga moko so na lingi na mitika mutakala na yebike na kobongama na ngai na bongami na ngai na sali na nga soki nini ale na tikeli bino. Mais oya mutu ayebite. Peut-être atindela kika kope na ye ba mesana ayebi kati na ye aokane soni yako lakise nyoso o ezara kati na ye te mais bino bo yibi yango soki pe ye moko na bakanda soki pe yo moko tonto o batindela ki yo oza mutema mabe ponga jusque là na vu pa histoire en bien te tellement la sola rappel sous pe mingi vraiment te na ba téléphone moyen na zo ngo penda tete mais tellement eyela kinga na zo ki yango na ngona ba téléphone na lobaki na osala émission mais émission nga ezate ke na bandola kisa bo tala ndenge bo sali Tanya bo tala ndenge bo sali Tanya bo tala ndenge non bo eza matière eza mais na okela kisa ngote na si batutu o bazana ngona ba téléphone na bango boyebi ba photo wana na ba vidéo wana ndenge ezali pourquoi
ko sambwisa ndeko na bino mwana mwasi. Aza leki na bino, aza yaya na bino, aza why? Why? Bomoni ngande na eko sala emission ona victime makambo na yebi pasi wana. Ngana yebi pasi wana. Mutu o nanu mutakala ne bimate ayebi pasi wana te. Tozwango ka normal mutakala ne me pasi wana mutu akoki oyeba ngona za moko ya na ba misusu o bazali victime ya mutakalisation. Ngana za moko ya victime wana na yebi pasi wana ndenge salaka. Pourquoi ko sambwisa ndeko na bino mwana mwasi na niveau wana? Ba photo wana et puis soki ezali yo copain na ye soki ezali yo muto batindela ki c'est malheureux oza mutema mabe papa oza mutema mabe parce que totali bien ba position ya ba photo wana na ba video wana ezali ba position o batindela ka mobali papa ta muso mobali mwasi asali yo ka plaisir moko aza musika peut-être o kanisa ki ata yo kamacho sambwisi soki pe mutu ayiba ki yango asambwisi na minute bozwini boye bisanga est-ce que 149 ndenge utaka elongwaka na Edmonton ekendaka London est-ce que changer po ba biso nyoso pe to lekana nzela na 149 wana changer na nzela te ti lelo ekendaka kaka na London Bridge mapata pe ekitaka te ti lelo mokili eza kaka ndenge ezala banda jour o makambo c'est pas ça siko mwana mwasi angale azana bana s'il vous plaît ana bana soki 4 ndenge biso to yebi soki 4 soki 3 mutu azana bana na ye abota pe bana mibali na kati wana pourquoi ko ridiculiser ye na niveau wana pona nini mokili komi mutema mabe batu ba kufa bo banga ta ba masumu mususu te ya pamba ke why oya ko zangela ngo lola for no reason lola moko boye okokaki no kota lola ta musuka kandengo partage ki ndeko na wana mwose samusaki ezangisi yo lola lobi bomoni lola ana batu basanga ngo kana makambo mike ozuka mutakala ya ndeko na obina panza okyo zangela ngo lola lobi nzambe alobaki intimité na biso mutu akiko mona ngo ezaka mutu oyo mutu abala yo botala niveau zela na expliquer bino nanu muke botala niveau nzamba boya ata copain oyo ya yebi libala ngote monika ba relation auto salaka oyo nzamba boya kutu ba copain na biso oyo ya yebi libala wana te ba mona intimité na biso tala niveau oza na copain na yo ko mona nzoto na ote soki ye nanu yebi libala wana te siko yo okamati video to photo ya muninga oye ko bimisa intimité na libanda batutu ba mona yango est-ce que nzambe asepeli na makamu nao est-ce que oza béni ata na miso nzambe nzambe alobaki intimité na biso bokoki kolakisa nango kaka soki bobalani Joan yaya Joan nazoe bate il faut muto so alinga kota bafinaka rapi you have to join senganga na kotisa o naza na besoin penza to solola nanu lisolo oyo po esali pasi eza bien te makambo biso tokanisaki esukaki ata na ngai ebandi lisusu tobona biso en tout cas biso bana basi nyonso totelema nanu lelo tosolola nanu na kati ya live tobona biso intimité wana nzamba alobaki intimité na biso mutu akoki komona intimité na oka mutu abali yo mutu oyo abimisi mbongo na ye nzamba yebi libala ata wa oyo nyonso tosalaka oyo na ba copain nzambe apermetaki yango te ke copain moko ifa mona ka nzoto na o to signaka nzambe est-ce que vous voyez bien makambo to salaka oyo za na copain ale yo na copain bokomi kolakisa na ba intimité nzamba boyango bato pe ba comprendre makambo na bakata bakoma penzo tcheli to na nzela papa mona ba parents nanga ezate ki azana besoin le kumu wa libala azo sala ngopo na le kumu ya nzambe bato musu ba mona ka aluka libala non ko luka kutu libala te ou bien soki to kutani olingi ngai oleto kende copinage obali soko zana na bula ya ko vandaka na ngate na moma wana poto zala na balanga nanu olongola ngala ekobo to vandi me nzambe na minute wana yebi na libala na biso
mukolo komona olingyo ke kosala choix na o mususu kasi tokabwani comme ça makambo rapport sexuel tout bandaki kosala ezalaki o nzamba yebaki na minute between na kati wana to bando sala ekobo te po nzamba lobaki intimité na yo muto akomona ngo sala muto abali yo bomoni poison nzamba atiela biso nzamba pesa biso oui okoyozwa no mobali atikela biso pe liberté wana ce qui est grave nzamba atika pe la liberté so zi copain boke hotel bokoki kolingana lelo na bar boke lelo aza na pouvoir ya kokanga bino bolongola bilamba te to bilamba na komisa ngo bibende efungwa te mais nzambe atikela biso devoir apprendre ou à laisser ya lobaki intimité na yo mwana mwasi to mobali mutu akomona ngoka mutu oyo bobalani libala ana ye ifwa ye bango ba living together na biso o to salaka toza pe na droit ya kolakisa na banzoto te bozoyoka ndenge to salaka baki copinage na biso to changer mibali awa y compris na ngai na zana kati ya lisumu wana ndeka to sala wana tozaka na ekobo ya munene ata o changeaka mibali tozaka na mobali moko yeba ozana kati ekobo libala o nzambe ayebite o babala o te babimisa moso wana ezaka coutumier ezaka pe oya ba mérite non coutumier nde libala o nzambe ayebi o nzambe apemeta biso il faut to bala na nanu intimité na yo mobali moko te aza na droit komona ngo intimité na yo mwasi moko te aza na droit komona ngo soki nanu bobalani te yango boka mwaka te ba fi musu bazalaka soka bobandi ngai fo balanga botonga bango asa pressé libala ngo amoneli ngai aoluka libala azande na rando azana na guerre na ni azana ba tembe na bakamangani ya mabala non mwana mwasi nyoso oyo azalaka soki mobala lingi mbala moko asololi na ye makambo libala azande sage azamayele oye kaka bo papa soki na sepeli na o libala moni ba parana nga eza pe ba fille o basala ka mwana baza pe esimba kapo soki lelo biso nyoso bana basi to sangani lelo to kotisi eloko wana nzamba o chapwa et puis ebando salema tellement to se laisser faire kopé abandi na ope bien ale suka na ngona ekobo na bandi ko sakana na yo lisusu apesa ko kimia te na likolo ya kozolo yako kotisa na ekobo na o ayela ki yo ndimi akomi kozolo su tala molongwa bambanda okoma ko finga makana bambanda okoma ko lobaka ebele kaka na sa ekobo wana nzambe alobaki intimité ya mutu amona sikoyo yo mutu oyo o partager o mutakalize ndeko na mwasi ndenge bo mutakalize wana ba photo dif ezalata photo mote yanga ezalaka combien yanga ezalaka combien yanga ezalaka mibale boyebi niveau o nga na sambwaka kana mibale wana na sambwaka boyebi pasi o nga na bandako yoka na kati na nga boyebi te na sambwaka siko ye eza soki 6 soki 8 soki 10 boyebi combien o bo ridiculiser et puis boyebi combien pasi o bo salifi wana tozala besoin mutakala na biso mona libanda te tozala besoin te mo to sinyaka kutu nzambe tamsu kopende amona wana pe to sinyaka na biso lisumu nzambe to sinyaka nzambe mais nzambe a permettre pe biso te ka ndenge na uti koloba mais quand même mo to sinyaka nzambe moi kopé amona siko bino bo exposer ndeko ba position nyoso o asalaki na photo wana aka osala ngonde na mutu moko tamsu na kopé na ya signer ata nzambe na lisumu mais mutu moko amona siko bino bo publier mokili mobimba mona kati na ye est-ce que musisa wana ya mawana ya bolingo est-ce que bozaka nango pe atile lobino batu o bo mesana siko ndenge bo mutakalize bolongoli ekitanya Westwood bolongoli ete elle est toujours ndenge azali neti ngai tango bapanzaka ya ngai bapanzaka est-ce que balongola kanga qui la thérapeutique na ndenge azali je suis toujours là et puis je sortais wona mutakala na ngezo toka mena bandai ko bima toujours nazalaki na batu na ngape o bandai ko soutenir nga moralement to bandai ko bima na biso eloko ni échange siko lisumu wana est-ce que bosengelango pardon et pas nzambe siko oyo bo mutakalize lelo bozwa nini bokanisa akota ndako
akoti ndako amibomi tanya wana amiboma pona buzoba na mino mutaka eleka siko lisumu ndeza abino bon mutaka lize po esa nini est-ce que batu bazala besoin mona nzoto atanya mutu o azana besoin mona nzoto atanya zaka mibali o balula ke na nzela o bachaka ya matoi o pe aboya kana bango pe bamona pete o pe alinga ka bamona mafu eza problème te c'est la vie siko bino bokamati bo mutakalize ye mutu nyoso na bana mike na baninga na ebasi na why hey. Why azana ba parents na ye azana ba yaya na ye azana bandeko azana bana na ye abota pe bana mibali siko bino bokamati mutakala na ye bo expose bo expose bongo bo amitema mabe ngakuna kanisa ki mukile changer ndenge batu balanda liko kufa likamumuke mutakufi likamutema ngaka nsi batu ba bongo na mitema po l'air est grave nzaka makambo ngozo ko bino musala bino ko sala ka batu mabe donc bo vando na po bo continuer kaka ko sala ka batu mabe jusque là. Non. Non, bois. Non. Nzamba amoni bino. Oyebi yo muto bimisa ki video wana po o publier po batu ba sakana ngo. Yo ndoza cause ya makambo o nyoso nzamba yebi yo. Nzamba yebi yo tôt ou tard yo il faut lukata nyo senge pardon ou bien il faut osenga nzambe pardon. Pourquoi? So ka tindela ka na bolingo so bolingo sila ki pourquoi il faut publier ngo? Ou bien so ka boya ki na o. Pona nga na omona neto ndire baboya ki yo. Soko za mobali yo muto baboya ki yo. Siko ça sert à quoi soki muto alembi na ye bolingo. Po ya mo pe to lemba kala biso pe bolingo ngo. O mona pe olembi na misu pe balemba bolingo for no reason. Aba ye na yo kaka yo asana besoin changer na ye. Neti nga kala nga azaka nga bungo. Mo mobala salingele kote la lembi na ngai. Wana kala siko te mes amis bo comprendre nga malte. Kala na sala nga bungo. Mo ba mobala salingele kote la lembi na ngai. Na ngi na nga changer na ngai. O comprendre? Lelo te po yange koma ka grave alo ba ki ya lemba ka mibali te. Wana kala na sala ka bongo jeunesse pe. Omone suka na lembi na nga na lingi su bolingwa to na komuna bolingwa sika. Na komuna besoin bolingwa sika. Sikoyo mwasi akoki ne pe ko lemba yo neti ya lelo pe to koma ko lemba pe ba relation musu tam su buzo beleki tam so za lokuta ozana o mobulu oyaka na promesse ya vite avenir ezalaka te to za na projet d'avenir te mwasi akoki pe ko se décider abona yepo a mona surtout projet d'avenir nde etinda ka relation nzamba ye bango. Projet d'avenir wana soki eza na relation te c'est la mort. Nzamba ko yebaka libala na bino ata mukolo mote. Mais tellement to za kaka na ba bolingo ya bato ngo ozo persévérer kaka peut-être un jour à ko changer peut-être un jour à proposer nga eloko eumi saka biso na ba relation o ezanga projet d'avenir ya wana. O tala kaka tellement pe bolingo ezali o tala peut-être na tiana nous tana persévérer na peut-être lobby mind ne ko changer ko proposer ngai. Voilà. Siko soki mutu alembi na ye yo aboyi na ye tamsu pona buzoba tamsu alingine ka a changer alembi bolingwa kala po kala pe to salaka bongona olembi no bolingwa kala na comme na besoin bolingwa sika maloba sika bolingwa sika a changer siko soki a lobi a changer eza ye siko oko mutakalize ye pourquoi po tango apesaka yo ezalaka bolingo siko yo papa okende ko panza mutakala ya muninga mwasi pourquoi Poni bokomi mitema mabebi no bana mibali. Pona ngana mona kai sa mona mobali. Na limite za mwa mwasi. Bo soki mwa ate na limite po ba vide ba photo wana mutu po atinda ngo fatindela ka mobali na ye. Sikoyo yo mobali o batindela ki yo wana. Why il faut ridiculiser ndekona. Soki yo mobali te c'est koza na basi ebele. Omoni conséquence ya mibali ya ko vanda kana mibali ya mobulu Bomoni conséquence. Ko vanda na mobala mobulu il faut boye bakatoza kana ba risque ebele ya maladie ya bambasu bomoni niveau côté na ke ya bambasu s'attendre na mbasu s'attendre na maladie s'attendre pe na mutakalisation po
mobali azana basi ebele likangu ne moko akoki koyiba ye ba video oyo tindelaka ye apanzi na bazuwa ba opanza mobali ya mobulu bambanda wana kaka ba okyo bwakelo mbasu po yo folimwa kaka otikela bango place to pese risque so moni mobali aza mobulu eziko vanda na eza risque po ba okyo bo mayo pe ba tshel baluki kaka ta mutu moko tshelo po azokufa po tikela bango mobali. C'est très dangereux pour faire la mibale à mobulu. Et puis ce que moni mutakalisation bimike mobali yemo kwa panzaki na zuwa te ba yiba ki omuna waka aboli kangu na moko ba makangu na. Siko yo okomino victime po obandaki ko bimana ye ale mutakala no eke ko sambwa po azane na basi ebele. Mes amis, il faut tout ça l'attention, il faut tout yeba to so deal na banani to ça to ozo vanda na nani. Eza na basi musu bazali yeso aye na relation bolingo ya wela kanzo to mobali aluka na no comprendre mobali yango ndenge a fonctionner te il faut to luka to yeba nazo vivre na nani mobali ona kutana ne comportement na eza ndenge nini asa mobulu asa makambo eza bele auto ignoraka tango to so kutana na mutu to sangala to banda ko bima. Mes amis to zaka distraité biso tokanisa ki biso tokani oh Marlin un poutou ma petite ça va kala lokota pe conseil na opesa o mobali abali ote azan besoin mon intimité na ote et puis so moni garçon moko ozobima na ye aza mobulu basi aza mutu penda ya ko se confier na ya ko sala kutu na été peut-être ou bien qu'on se confie na yete côté nele ba photo na hote mais ça peut la mbali mususu makambo ezaka drôle mobali mususu pe asa na epe mobulu te mais asaka esprit mabe soko boye apanzu mobali mususu akioza a mobulu te mais asa comportement na epe mususu ya mabe o mwasi akoki na ye ko vanda na yete alembi na ye asengi na ye a divorcer na ye problème lisusu. Mes amis, Tanya a mérité ma ramouanate. Elle a sa famille, elle a ses enfants. Pourquoi tout ça? Qu'on ridiculise de qu'on a bien moi la moi si bongo. Why? Bon, moi n'ai pas vendu na kiti. N'ai pas passé na ye. Kole kabato bele ona no basera mutakalize te bino bozwa ngo mutakaliza ki mutana ma boebi choc za la rate yo vandi bo mutakala no ezo tambale kuna ngaku to ezala deux mais il faut bon la choc on azala kana siko ya tanyeza ebele pourquoi ko sala ser na bino bongo to banga nzambe ko to banga nzambe to tika biloko yo e futa ka pe rien e futa ka loko te e futa ka loko te tambo mutakaliza ka te futa ka loko te bo sambusi ka bino bokanisa so bo sambusi mutu bongo mibali wa olinge sute non c'est pas ça mibali baza batu te mibali wana soki yo mbanda muto yiba ki video na opanzi ye ko kanisa te mobali na oboya ye mibali baza 7e bête après les crapauds muto lobaka ezaka basi asalaka erreur ce sont les mibali qui 7e bête après les crapauds ezaka basi te ezaka mibali mobali akoki kangata libata mobali akoki komona pe afi moko boya azalaka na normal fi wana lobi abeli na mwa mutu abeli na eta msu mwa mutu eningani akomi obie fi wana akomi ne komela ba drogue na mutu eningani ya sukola kate mobali akoki kolokota ye na mutu pe ake na ye ake kolala na ye sokaka a boaki a regretter après mibali baza bongo ndebo mona ka mibali wana et puis ngana kama bato ba beta katolo nga mobali na ngai mama yo nga mobali na nga makambo asaka sima na oyebite il faut to tika ka mibali na biso nde na maboko andam to beta katolo te to beta ka kutu tolo te to beta katolo te
po mobali tout aza na makambo na ye oyo asalaka soki ozwi relation pesa kaka nzambe